Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que nous vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, on va toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager, ceux qui ont la liboso s'abonner et que ça la vraiment biso bien makasi. Ils ont wabino BBC Mpoi TV. Ba bon début à semaine, hein. Ba bon début à semaine. Na bande konyo sopi bazo fêter anniversaire. Ba joyeux anniversaire et ils ont accompagné na Poutine de l'écriture. Voilà. Bah, joyeux anniversaire. Famille Libota, shalom, 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 shalom. La famille de maman BBC, la grande famille de maman BBC. Bah, bonsoir, bah, shalom Nabino et ceux qui ont Nabino partout dans le monde. Voilà, je crois titre Nabiso Bomoni, photo et miniature Nabiso Bomoni. Nazu vraiment bandeko belé batinde linga lien maman BBC, maman BBC, maman BBC, mais ça. Oh, n'enga na lubi, ok. Je vais essayer d'intervenir avec beaucoup de sagesse parce que c'est grave na bande comme sousou. Famille Libota, biso nyonso toyebi, touti kota la film na biso, lelo ekoti kutu na retard. Déjà bat babandi tili la maman BBC film ekoti te ma famille Libota. Boza chomo boza penza chomo, boza somo. Vraiment, mon BBC déjà ngapela zaki na sina vandi na zozela. 4 minutes parce que quand on a 16h30 ah biso pas biso 17h30. 4 minutes kaka ya retard déjà fona maman BBC bandi kolela. Maman BBC ah! Caprice technique ezanga raté. No bi bandi ko kane bino bozela ndenga pe na ozela. Mais espérons écoute kaka. Je crois isa caprice ya technique et voilà. À la fin des comptes, Ekotaki, malgré Ekotaki na retard, et on va vous ça l'analyse na moi retard déjà 20h ah oui pas na biso. Film Ekotaki na moi retard penza makasi. Voilà. La grande famille, beaucoup tabou aimé vous partager. Film na biso tozota la na belle vie télévision na titre ya des dogs où ils a le chant. 5e épisode des Aki Lelo et tout le monde apparition déjà ya chien. Quand on a le bac na bi kuna étoile la kena mwana na nani na mboka baki kobebisela ye mwana soki atikaka ta mwana na mama leki na ye yesu na ngai bomoni mutu soki ozo vivre mingi na mabe mutu moko donc oza mutu oyokaka te botaka ndenge azo vivre na ndeko ne belle vie tala ba retomber mutu asali ke na oyeba te mama makambo abwakeli tegra molimbo wa mbwa to asali nini tangu mbwa nzambe na bomoi molimbo wana akotisi eza kindoki to eza ya kindumba tala mama ya mama makambo ye wana tala mama makambo asali nyonso eza nani mama étoile tala mbwa ye wana akoti mwana akoti deja tegra tega siko tango atelemi wana bandi kokende on dirait esprit déjà bakoti c'est esprit ekoti na kati na ye déjà kuna banda kokende nde wapi kuna banda kokende nde wapi nyonso nani étoile pourquoi pas kotika mwana na Kinshasa na kini mwana continue ba classe komema mwana tina mboka nyonso wana nani papa JR soki étoile aza na mayele ndenge kaka kuti papa JR déjà na Maria abenda bilili ya koloba keno atika biloko ya papa na ye parce que na mboka pe
bayambi bango maboko ya polele te na mboka wana nde bakokanga bango basinga kitoko mboka bato bakendaka bongo te mboka bato bakendaka bongo te vous n'êtes même pas protégé boke bokuti botala 7e bagarre baji azosaka vous savez quoi mwana oseki nayebi te mwana ya 7e bagarre na filme kombone nani la fille Bellevie atie bango kitoko banzoto bilongi ya vraiment mama na mwana babalani penza mama na mwana banzoto bilongi et voilà nde baspécialité ya Bellevie kandi poutine otali mpe koto otegra otie mama étoile omonaka bilongi moko na banzoto nzambe na ngai biso totimba je ya Bellevie kitoko makasi sikoyo bandeko boyeme bopartage tozosolola la boyebi mama BBC avant kota na bain ya lisolo promotion toujours wana eza vraiment lotomo Davina asimbi touche est-ce que libala ya Davina na Ada ekobika libala ya Davina na Ada ekobika donc monde ya lelo bandeko botikanga na loba bomoni eloko oyo eza na kati ya Davina ye pasteur te ye kaka prophétie bake pa pasteur oyo eza Turbo abandi kotuna makambo ya prophète et voilà elle est plus na kolinga ba prophète que pasteur soit disant que non prophète c'est la bouche de Dieu. Turbo apesi conseil à bien alinga alongole ekivoko aza nango parce que elle alingi prophétie trop bandeko prophétie ezoboma prophétie ezokabola prophétie toboyi yango te mais eloko moko na mondimi na moto ayebi nzambe vi na yo moko nano deja ezalaka prophétie soki otali nanu vi na yo kaka ndenge ozotraverse eza deja prophétie. Et surtout, la Bible elle-même, elle est prophétie. Bane omoni nga neti na minicho nasi na lembi nasi na baye na ba prophétie. Nasi na lembi na baye na ba prophétie. Maintenant attendons voir sort ya Davine kozala nini na Ada parce que batikali na quelques jours ya mariage ba kotisi mutu moko oyo yango te. Ils ont leçon à tirer awa. Tant on a joué sabino que non, chez Bellevie, ils ont école, chez Bellevie, il y a de révélations. Chez Bellevie, c'est l'évangile. Bah tu vas comprendre ngati. Bah tu vas comprendre maman bébé ça a makelele. Non, bandeko, moi j'apprends du jour au jour dans ma film à Bellevie. Bota la Davina quelques jours ya mariage naï. Tant on a joué qui Ada, prophétie ezalaki te. Tango babandi kosaba bandi bolingo na ena Ada ti bakoma na niveau kobala na prophétie ezalaki te mais pona ni kaka na suka tu veux olingo yeba nini bandeko eza na bitumba mususu kolinga ta koyeba ngo te je vous dis eza na ba bitumba mususu kolinga ta oyeba ngo te po stress okozala nango ta musu stress na kotika lo vi mobimba soko ozana entourage moko makasi te ya koloba kino ba longolo ekivoko na ubi ozana sagesse ebele to bien esprit na kati na opeza za makasi te ya okufa na stress eza ba biloko mususu ba prophétie mususu ba makambo mususu a vie kolinga kutu koyoka ngo te sabela ka nzambe abanda kobundelo kaka na molimo je vous jure tala Davina ndenge aza agité. Tala ndenge Davina aza agité pour na prophète eza papa Serge. Mutoba mbeba, mutoba gaf. Totali yango eza filme, mais c'est réel. Eza eloko ezo leka na minicho mutu nyonso prophète na yo kana na koloba nini. Yango na bomoni lelo na église ba prophète bakomi kobime belé botala ba nani ba voyant bakomi wapi. Est-ce que bomona reçu ba voyant na nzela? Moi, je me rappelle lorsque tous ceux qui ban amike, voyant bon on a coin na balabala par-ci par-là. Mais aujourd'hui voyant baza esouté, tout na voyant baza wapi. Voyant nyoso nde ba fongola ba église. Sur le lobo moni to ya église et comme belé, ce sont des voyants au bazaki na balabala wana.
Bami komisi ba prophète. Bami komisi ba prophète. Et comme il bango business à koloba keno batu balingaka prophétie mingi. Bande ko mutu lokola nga. Nasi na lembi prophétie. J'ai pris maintenant mon Dieu à koloba nzambe. Sala na volonté no ikokisama. Volonté no salema. Non. L'essentiel, oh, il fallait na yeba. Peut-être na kokola na ngai na tambola, peut-être na ba ignorance na l'essentiel, et ça peut-être kaka oh na yebi na bi origine na ngai za oyo na yeba te na suka wana na yebi déjà origine na nga po na kola na yebi origine na nga te na yebi bitumba na nga te na yebi te okola na aveuglement. Mais Dieu a fait grâce au ko yeba. Mais tellement ce ko ka na prière ko le ka na zate bandeko. Et là, bato mususu soki prophète a lobité. Asa na kimia te. Et ça na bandeko mususu azata na 5 prophètes. Na kati ya fond na ye. Soki yebi ke non eza problème boy, il faut na benga prophète oyo. Soki eza prophète boy, il faut na benga prophète oyo. Na ba komi ebele basi ba yebi ba mani ko sakana na esprit ya bana nzambe ba prophète. Et ba kotela ka partir anani ba kotela ka partir a biso basi. Quand ninge serpent ya bana et pas Ève. Ba prophète ebele lelo ba koma na business ba yebi ke non bana nzambe balinga koyoka prophétie bande ko prophétie to koyoka. Mais siko po makambo wana o ba yebisi na prophétie et longwa c'est pas facile. Maintenant pourquoi ko continuer ka koyoka ka? Ba yebiso prophétie ba yebiso peut-être que non yo peut-être koko na yo maman na yo bien papa na yo ndoki. Prophétie bibisi li bongo. C'est-à-dire que non, aux amo kangami à vie. Yango boyoki na ne bande na lobaki betata bakamususu. Nzamba bundelo kaka na molimo oyeba kutu ango te. Parce que bakoko, nous sommes des Africains. Bakoko bateka. Bateka ba famille. Yango mona biso babana na biso to bota eza bana oyo bakola na grâce. Yakoyeba nzambe de le bas âge. Lelo ba prophète bazui bana nzambe esprit on dirait likambo. Botala Davina ndenge aza agité. Botala Davina ndenge aza agité. Elle s'attend à quoi? Oh bakoyebisa ye. Kuno banana mobali no azala prophète azalate. Botala ndenge bofongolaka ba porte na ba vie na bino. Bandeko ngane na zabo mama BBC. Jamais que tu prophète moko mosala nzambe moko okusaka en esprit nanga jamais kutu. Jamais. J'en ai vu assez. Pour ngana etembe. Et puis ngana nzambe pesa nga grâce déjà koloba ke non. Mosala nzambe soki aza déjà faux. Na oyebe prêt à partir à elobeli. Et toi na bina solo la na solo papa yo bo okimanga. Na okimanga na peut-être okena témoignage mabelo bien moi c'est moi. Je vous dis hein bandeko. Je vous dis. Nga mosala nzambe moko te oki wa soko ko sakana ou akoko ko loba soki dit n'importe quoi soit disant prophétie. Hein? To leka déjà na ba makambo na to kembi déjà. To kembi et Dieu nous a fait grâce bitumba oh to yeba te to yebi yango et to zo sambela nzambe asani ni alongolango parce que la parole de Dieu nous dit il y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Ce qui peut babwa kelo maladie qui ndoki so ibasala no yebisa nzambe rappeler nzambe na yo. Ta parole nous dit notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi monde à ténèbres continue na ko demeurer dans nzoto nanga. Bandeko, la Bible elle-même elle est prophétie. Ce ko tanga ka pe Bible té. Vie na yo kaka ndenge zo traverser, eza déjà prophétie. Yo moko donc yo moko za kaka déjà prophétie à vie na yo. Vous savez pourquoi on a bêti c'était? Na moni déjà pe danger pas Davina na Ada. Ba sentiment ya Davina déjà ndenge zawana ba prophète ebele ba joua kana ba nombre na ba chiffre na ba lettre. Ba ndeko ngala za intercesseurs hein. Ba prendre à biso ce que lingi prêcher et tout sur ba nombre et tout. Ba prophétie au moins na pas a talika a combo Ada na Ada wana bibisi déjà 3 lettres. 3 chiffres à kenango bongo à saka l'esprit na
asaka un esprit na tasiko ada ta nka ba beti ke no ada 3 lettres o deni ni nana ni moko akmema ni mbala moko na sentiment bi c'est-à-dire ba vérité ko bima et ça ba jeu de cartes siko tasiko davina totala parce qu'à Fogoli déjà porte liba les a dans quelques jours et que salema ou encore yé papa Serge a kolinga peut-être a nager kaka keno ba pesa ke pesa iba mbongo a détruire mariage à batouté parce que pasteur déjà prophète déjà à lokuta boy na molimo ya pité za la kapé wana lobinga yoyo attendons voir yango na yebisa bino bandeko totala ka ba film ma belle vie to partageaka il y a de révélations il y a de leçons il y a donc eza évangile mobimba botaka nga na kenango déjà évangile parfois il faut vendre aux autres les locaux yo moko nanu o encaisser nanu spirituellement yo moko peut encaisser botala erreur oyo mama étoile la sali na moni on dirait ta nanga nyoso ikene na promotion na film oyo pardon badi botala erreur mama étoile na papa Serge na papa Jira basali la pauvre tégra baye ko bebisela bino mwana na mboka pona nini boye ngulu nyoso nini kilokoso siko aw et toi ce qui il s'agit à kino bazonga na kina kozonga na mwana yo na eta nini na ki pasi moko bandeko yango tolobaka omoni dans la vie il faut kozalaka souple atata nga mama BBC na zo yebisa bino bongo c'est parce que to traversa pe ba moment moko boye to traversa pe na ba makambo moko boye oyo zala na ignorance oyeba te parce que zalaka bien otambola na ignorance mais après oye koyeba et tu dis NON plus jamais et se répéter mais za mutu mususu ayebi bitumba na ye mais azo continuer toujours ko demeurer na buzoba wana on est comme déjà esprit moko mabe na kati na ye setelemi parce que balobi e bande baloba nini en réalité dans l'homme c'est l'esprit na yokeli grama wa bandeko na moni on dirait ngo eza na yoki on dirait mwana nanga on dirait ndeko nanga nyonso buzoba ya ba parents ngona Niger tango azoya aba nesu kolinga mwana otiki botala nani akakoli étoile moi sino bo utini na kini oyo banda ko ya kolinga mwana mboka siko na miniti oyo tala ndenge Maria bana ikosola na papa na ye o papa ba eko yebiso awawa yo lolobela mwana na yo pozo kota na makambo wana ngana za mwasi te eza mboka ba okyo beta nani étoile mosinzo basali ka bisala sala boye pa liba la relation peut-être ya na étoile pe sili pa bakabeli Maria pour Maria na miniti ya kanga mikeni a okenende kini. Est-ce que vous comprendre le niveau et l'histoire? Vous comprendre? Pourquoi pas qu'on partage la film? Pourquoi pas qu'on l'obéit là? Pourquoi pas? Parce que autant la film, au sentir, peut-être vendre au lobby, nous amène à mao. Autant la film, belle vie na sentiment. Vous avez esprit na kati vous comprendre que non, ma bébé ça zolo. Parce que na kota ka. Pendant qu'on vend ça peine na on le bawe parce que na kota que puis je comprends. C'est quoi l'histoire? Oh et là les litégra, ezanine. Et ça ba parents. Bato mboka bato village baza bato moko boye soki ozokende kuna yaya il faut zala déjà protéger bango bake ngulu molimo nini bakotisi sikoteka molimo wana ya mbwa eza ya pite eza kindoki mbwa wana eza kindumba to eza nini nzambe na mawa ayokela biso mawa le monde méchant awa eza leso pe ya koloba kono koyeba kobatela libota na yo eza na ba sorry eza na ba combat mususu bandeko omona boye mutu ozoleka na délivrance ba o délivrer mutu boye esprit etelemi bandi koloba babandi koloba ke non bakendaka na mboka tango bokendaka na mboka wana boye ta mususu ndenge na kati ya film otoza pe na corps du Christ o eza ba pasteur Tirbo baza wana ta mususu tango bazonga na bakini wana nani tega koleka na délivrance ekoyeba na kaka. Alors pour nakende belé te nakende moulaï te parce que nga na comprendre ngo déjà na ndenge moko boye o epesinga pasi c'est déjà la parole de Dieu. C'est déjà la parole de Dieu.
oyo balobaka ke non bana lelo peut-être tozo futa peut-être masumu ya baboti na biso Tegra yangani innocente qu'elle est nini loyenge ya baparent ekiti et pas moi innocente qu'elle est bandeko c'est grave hein? C'est ça des réalités à mokili oto ota la film oto ota eza réalité ayela ki pe na nini mwana na nani na mboka belvi fala tika la tana ye sko awa ye wana telemi mbwa ake na ye wapi nzambe na bomoi belvi nzambe continue na ko protéger yo nzambe continue toujours na ko pesa inspiration parce que ngana benga kalanga yo évangile parce que tu fais l'évangile. Bref na kangi na 20 minutes pardon tu peux la bien continuer en OK na ngota na 40. Voilà, na kati na wana pour na promotion film na biso tozotala na Belleville télévision bandeko bokende botala film nga déjà na yoki mawa Tegra mawa Davina de agitation na wana okende kokotisa prophète na bomo na bino bosiko otikele na 4 jours sur quelques jours ya mariage bofongoli démon bofongoli satana diable porte attendons voir voilà et là qu'on a eu comme ça la analyse des années bandeko be batindelinga message ba lien maman BBC lobela nan non je dois aussi quand même répondre parce que lorsque batu bazo tindelanga boye ils ont déjà considération voilà biso nous tout monde qui na week-end c'était le samedi la fille ya nani na la fille nene ya tout le monde il a bête qui pesait ba 1000 et quelques personnes tout ça qui en est belé. Elle avait bien parlé, après ça qui conseille, à finga quitté, et l'eau au mon côté, après ça qui conseille, et puis les colons à Kébi, ça lui qui est l'eau aux autres sala, qui est bas parce qu'il y a un balousango. Et l'intervention à Batou, il y avait personne où il y a bêté là qui, de Komoba Limaboko. Batou, on est toujours qu'au déplorer. Batou, il y a qui va peser ça qui n'est occasion. Et ce qui peut na TikTok, Mathieu Rane qui n'a pas YouTube. Tu peux analyse le monsieur exagère l'impolitesse dans le langage, voilà, il est orgueilleux, voilà, témoignage a bien ça quitté. Alors maintenant là, ce que Zaki n'a na place nae, je pouvais peut-être me taire, na vandi kimia, na zeli mu pepo et leka. Pour moi né Davina ni Marina na Marie-Jeanne Bololé, mu pepa ne leka qui ça qui combien? Et c'est que t'as 1 mois. Et c'est si to bosani ne ba yeko sa nini ba yeko bima les messieurs ceux qui azaki garçon moko azaki sage azaki na intelligence likamboze ka ya samedi déjà lobby dimanche abimi lobby dimanche déjà abimi siko ba parole o ya lobby to landa biso nyonso comme ça ndé to travailler sur ça si ça déjà ko bakisa minutes na bakisa voilà. Aimez partager hein, la grande famille, s'il vous plaît. Vous aimez, vous partager. J'ai insulté qui pendant la prestation? Oyoyoka. J'ai insulté qui? Tu avais insulté Kingani Boebo. Si c'est pendant mon jet d'acteur, là je suis désolé, je n'ai pas de justification à faire. Pour aller au théâtre et les lotés. Donc il y a ce qui est à la Oxo Salah. J'ai pas mon abord il a eu. Maman, on a mis sa place à j'ai tout ça robot. On va limiter ton nez. Gaz au jouer. Ils ont mis sa place. À lobby boy, à lobby boy, ce qu'on a ça. Maman, quand on a bisonde yo kanakati. Quand on a bisonde yo kanaka. Bat yininga boy, boy sanzamba bomangati. Bandeko, vous savez quoi? Si vous reconnaître, c'est-à-dire lorsque la vie que nous batuba yininga boye, et ça c'est ce loko moko ya koloba keno ocha orgueil. Parce que orgueil, ce qui est leki et même kapé mutu na kufa. Il reconnaît que non batuba yini, mais il doit arranger, il doit changer. Aboua keli binu susu ya koloba keno batuba pour nous opesa nga passer. Voilà. Nasala qui analyse moko na tongo na lobby. Dans la vie,
il faut qu'on ait kozala entoura donc bato baza entouré na yo bazo peso conseil nini so okutani na mutu oyo azo reprocher yo bénir nzambe wana po na mutu wana atindeli yo na vie po mutu wana aomona na mabe aotelemi lo azo reprocher yo ke amoni yo na mabe atiki yo kaka na mabe wana eza mabe. Le monsieur, c'est-à-dire que notre entourage n'est pas mabe. Ce qui entourage n'est pas bien. Bah il y a que nous moni mon pépé oyo. Papa kobi mana nous te vanda. Total en gros to kota na paramètre to vérifier en bien. Parce que balobaka il y a pas de fumée sans feu. Si oso reconnaître que non mokili boyineli boyininga boyendeni. Mokili nyonso yininga. Bandeko eloko wana déjà me makaliwa. Toujours souhaité en côté. Et ça le cas passe parce que le monsieur il est toujours ignorant. Jusque là ça toujours ignorant. Batu bazole la langage mais il y a toujours na ba langage na ye. Banani o baza pembeni na ye. Bon, vous allez vite comprendre que non émission moko na kotisa qui dans les avant je crois na ba avant midi moko ou encore après midi so na zo ba souté. Na lobela ki likambo na ya entourage. O junior alobaki soki okutani na mutu azo reprocher yo komisa nzambe pesa nzambe merci parce que monde lelo entourage eza plus flatterie na flatterie ata ozo sala mabe wa koyebiso te bango bazo tala kaka côté na bango oyo bazo flatter po balia to continuer li solo hein boyo vaut mieux souffrir en Europe que travailler pour les ingrats. Maintenant, en Europe, vaut mieux souffrir en Europe que travailler pour les ingrats. Mais en Europe aussi, il y a eu des gens au Babenga qui va intervenir, qui n'a pas émission à Kolobakeno. Lorsque tu étais en Europe, Ozaki méchant na batu, Ozaki na orgueil, Ozaki vraiment cool na batute. C'est pareil avec cette fille ici, moi, na Dadi Kidambala. Ngana sana ba audio ya batu penza ba oloba mwana wana. Donc le fait kaka abima aya ko manquer belle vie. Yo peut-être ko sala ba biloko sali peut-être na kin. Peut-être au monde a foot. On est marre avec ce téléphone mon Dieu. Aïbo. Ils ont katana je ne sais même pas ils ont katana peine inspiration. Aïe. La grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît. Et ça, babilo comme sous koloba keno au lobby. Moi, na wana Dadi Kitambala. Na poto asa moni pesa ba retomber mususu. Ye moko ayeko réaliser ce ba na kenaki nango mabe. Na bato bakanisaka balobaka keno oh ngai ndenge na zaboye. Soki na bimi na Congo, kula na kokenene na okende ko sasa po na Congo ba okanganga. Mais tango okende kuna yeba keno bato bako inelo pe yangout. Tango ko bimo ya koloba. Yo kanisi za bato nyonso nde bako applaudir. Lorsque vous avez vaut mieux que na ko boaka na ngunda na poto na vanda na ngana banine na ke ko souffrir ata na poto ke ko salela ba ingrat. Mais non. Ozo benga na banani ba ingrat, ba spectateur ou encore bato batala ka o benga bango ba ingrat. Na message nini fort o pesa ka bango. Bon comprendre que nos émissions na kotisa ke zaki ya ke no entourage. Mutu kokika ko demere na mabete ba biso nyonso ba mama bébé soto zape na ba défaut moko boy moni pe na église boy ba telemeli yo mais au salina moi marche arrière bezo lobi ah na kenai na ngo mabe je dois changer ndeki bo moto yo siko yo moko yo pe o réaliser ngo ke no mokili balingi ngai te mais au lieu mekata ko bongisa langage obengi bato batalaka yo ba matiselaka yo batalaka ba filme na yo o peut-être sans bango kutu okofuta na YouTube te obengi bango baenga. Est-ce que boza sûr na makambo yo? Parce que bato bazo tala yo bango ndi ba osandire bazo futa yo. Mais obengi bango baenga. Vous allez vite comprendre que non maman bébé c'est un nayaka nanga jusqu'à côté les anti-valeurs. Nayaka ka juste ka ko ramener savoir à bato. Parce que oyo eza éducation te soi-disant éducateur à masse boye penza parce que oya zolo baboye ezaka même chose lorsque zalaka na sur scène ndelika mbango tozolo ba nzambe alingaka pe muto amikitisaka
Muto ami kitsaka te. Ah, kanda nzambe ezala mabe. Vaut mieux na kine nanga wala poto, na kine ata ko souffrir na poto na boka nanga ngunda ke pour ko travailler pour na ba ingrat. Aujourd'hui comme ko mataka avion ko kitaka ozu ba vie. Eza ba ingrat wana ofingi wana o lobi ba ingrat. Pour ceux bango batali yo to kotala te tozala ka butu lokwa moi bo aimer bo partager bande ko bo aimer bo s'abonner eza poni parce que to yebi batu wana nde to kozota un cas. Ko bino batona bolanda ka ye ba bengi bino ba ingrat. Bo réfléchir nini? Bo réfléchir nini? Bo réfléchir nini? Bino bato bolanda kaye. Bino bato na bozwaka mangala na ye bo sala ngo ba challenge. Oye pesi epé orgueil. Ye wana baluseli bino mandoki abengi bino ba ingra. Allez-y comprendre. Bozo soutenir nani? Pour atteindre maman BBC ande na zaboui. Na monde à YouTube, on a plus besoin ya bato batala biso. Et non pas biso to ya kotala bino. Alors, biso tozana droit wana tozana devoir wana ko respecter bino lorsque boyaka kotala biso. Et ça manquement. Et ça manque à respect. Parce que YouTube ce sont de vie. YouTube ça ba vie. Parce que bino batona bokina kotala ye, ba bengi bino ba ingrat. Allez-y comprendre. Bonjour. Li yango batindela kinga eza biso yango. Bo aimer bandeko. Bo aimer. Ouais, je vous jure, avec les jours vont les choses, tous en ma famille, tous en la bana, la maman basi bakoli, bana posa baonde bakufa. C'est pas à toi ya koloba keno boza na ba famille, bana maman basi bakoli, boza na bana. Non. Bomoni keno ignorance eza makasi na kati ya bato. Si réellement oyeba keno boza na ba famille, boza na ba parents, boza na bana. Mais il fallait au bongisa langage na ba gag na ba théâtre na ba film na yo. Bande ko na ebité soki na oloba mabe. Na fingi mutu te, na nini te parce que sur les réseaux sociaux bato bazo fonctionner na niveau moko boye o bazo sungana te. Alobi na liro makambo ezo kende toza na ba famille, toza na ba nini. Mon Dieu mon roi. Lorsque tu es sur scène, oyeba babilo ko lobaka. Hey! Pardon bati. Tokunda bango bana posa teke lobi biso tokufa o bango ndi bakunda biso non déjà koli donc autant lobi vaut mieux souffrir en Europe que de travailler pour les ingrats. Mais je m'en fous au PC mbote soit sur finanga saluez là de ma part. Je l'aime beaucoup. Aza congolaise le Kwangai. Aza africaine. Au PC Mboti, on n'a jamais eu de problème avec elle, c'est ma mère. Alobi atikala kozwa problème te, c'est ma mère. Là maintenant c'est belle vie. Oh yabana ko répondre que non PC Mbote et voilà eza nénéa. Là maintenant à kobi na ngambu oh il faut to yeba que non on n'a jamais eu de problème avec elle, c'est ma mère. Pour comprendre que non hypocrisie eza makasi. Que Dieu nous aide franchement. Que Dieu nous aide. Tolanda. Parler les gens. On n'a jamais eu de problème. Donc c'est ma mère. On laisse juste parler les gens. Chacun fait sa vie. Donc voilà. C'est ma mère. Wanaye a confirmé que non. Belle-vie c'est sa mère. Batika kozwa un problème te. Bazotika ka batuba loba. Mais ça fait très mal hein. Ça fait très mal. Il y a muto ko bimisa ba dire moko po na salela kango pe analyste na ba ke no na salela ngote na bagagi na ye aloba bien bolongwa na mbote za isu mbote te koma shalom et comme ke no o ke ne ko pesa ba orphelin biloko kolia ba biloko moko boya aloba ka na bagagi na ye et tout ce ka salaka tout ce ka lobaka
ata mwana ya 10 ans 11 ans soki alandaka ba théâtre à comprendre que non oyo eza libanga ya molili babwakeli belle vie. Vous comprendre que non, les artistes et comédiens ce sont des hypocrites tout fait. Tout fait. Et ça n'est loko moko te bokoloba que non, eza ironie ou nini. Tozo eba ndenge makambo ne bazo fonctionner, tozo eba que non awa eza boy abandaki na lobeli néné ya. Parce que c'est néné ande azwaki autorité wana parce que ndenge abimi ayeko répondre parce que life ya néné et bouger ki TikTok. Et puis ça qui peut makambo na YouTube. Et ça qui samedi. Et le dimanche hier abimi. Hier a confirmé que non, atika cause un problème na maman na été ou Isabelle vie. C'est sa mère na mon Dieu. Commentaire moko bino pe bato ba commentaire bo suki saka bo siki sanga. Moko lobi c'est ta mère na tata o wapi. Ngabi o zaka famille bota. Abi c'est ta mère na tata o wapi. Oh my god, so vous avez un stress ndeko na pesa bino nani mo bobo sepela nango so vous avez un stress oza eloko osate ko tata na babilo mo bobo banda kotala ba commentaire oko seka stress aussi là ba commentaire fono na we ba tezo katana je sais pas pourquoi so ke na ba commentaire oko seka to zaki na stress ndenge ni yo mo omonaka omonika na kiti ozaki ozo seka. Abi c'est ma mère, na tata ou api c'est ta mère, na tato. Congolais d'inspiration na ba commentaire. Omuna mususu obi ke no nanga yo fingi kunanga na kufinga te na boye nanga ko sumuka yo moko. Moi je suis ici juste ka pona kotanga ba commentaire. Ah non. Oki ovanda ta na sina kuseka. Alors, c'était au moins ça, et je crois peut-être que non. Maman BBC, je crois, na fungo liango bien. C'est juste l'hypocrisie qui est na kachande konabiso. Oyo toki kondi mango te keno ya koloba keno boué. Il y a rien ya koloba keno. Belle vie aza maman na ye. Natika komona ngote. Mais attendons voir sori ya makambo nyonso ekosuka wapi. A okomi koloba keno vomier. Toyeba ki kutu même pas keno bobo abwaka na ye na ngunda. Toyeba te keno bobo alubabu ya luba okutu matière na kanyi ngona. On développe en lobby. Eza matière. C'est-à-dire keno bobo aboya na ya lobi keno vomi na vanda na ngana poto. Qui n'a travaillé pour nos ingrats. Qui sont ces ingrats? Le problème c'est quoi avec vous? On a peut-être beau baloba qui a la manière moko ya ndenge mususu, mais to ebika ate ndenge oyi ya nani ndeko na biso mobile ayi ko interpréter yango parce que bobo c'est une tête aussi hein, c'est une tête faite. Vous devez comprendre la grande famille. Alors, ceux qui tokoloba bokoloba keno que travaille nani vomie na kene ko boa kanguna na travailler na souffrir ata na poto qui travailler pour les ingrats. Les ingrats et comme bateau batala kabino. Or, ceux qui bito solo la bien. Bino bozande na problème, bino na bino vous les artistes et bolinga na raté. Faut pas dire que non que na vaut mieux que non na que no boka ngunda na poto na souffrir na poto que na travailler pour les ingrats. Non. Ce qui n'est tinga na tala kono talo souti. Pourtant, tu as qu'à te belle la kelo kwa liboso tikel et comme la biso netinga maman bébé c'est slogan. Aimer partager, bande ko bo aimer beau partager, plus la famille beau partager, beau s'abonner. C'est parce qu'on a besoin de vous. Ceux qui beaucoup ba ingrat, kutu moana ya ingrat, les habillentés. Il faut me ba que non, il y a que non ne bo yo kana te bino na bino bo tchela la batu donc mutam. Eh, faut nous pardon. Je ne sais même pas pourquoi ils ont ça boy. Ils ont kata, je sais même pas. Pour se comprendre la grande famille, na komi nanga pe ko chité. Na komi nanga pe ko chité na ki opema. Tout à l'heure le film est là en retard. Pour se comprendre la grande famille. Alors c'était au moins ça, bande ko posa la na ebele pour na film na biso. Il y a Belle Vie Télévision, auto tala na des dogs. Et toi la aussi arosimba mutu, koto papa JR Kindumba. Papa JR amoni nini pa mwana wana.
Ye alingi. Bon, moni siko on a premier épisode, deuxième épisode, on a pas nini. Est-ce que papa gère alingi vraiment maman étoile pour de vrai? Bota na ninga kiko kakula nani maman étoile na Maria au moins na ya village ya mboka. Alors tous les sous ebele lobi na 6e épisode to découvrir et là molimo nini mbwa koteli nani babwakeli nani mbwa esprit soki ya mbwa esprit ya mbwa eza kindumba kindoki to ndenge nini wana ba mai ya Belleville wana ba mai ya Poutine do ba mai na ezaka ba mai moko ya ye moko Poutine oyo mais na osepela nango parce que soki eza bato ebele bakota bakina na bango de l'église te. Vous comprendrez que non, le monde est méchant. Maman étoile na papa JR, baye na mboka batu na loma. Bota siko nenge ba bébé seli bango mwana. Bota la kuna ba bébé, bota ne ba bébé seli bango mwana. C'est-à-dire que non, maman étoile la cause n'est pas belle vie. Ah mon Dieu. Non, c'est ce que imaginer te suite aux andés nini. Alors, c'est au moins ça la grande famille, tous à la wana kapo na Poutine. Poutine a ça msalamo wa kitoko. Oh, nyo so ezo leka o ezaka bazo bavarder na bango, bazo ba position na bango te bazo eza limitation et inspiration. Voilà, je vous aime bien la grande famille, vous allez bien, bon début à semaine. Bisous là-bas. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.